on est royal pour ça non mon gars nous a awa bengi matonge mais ça oui l'organisation là qui doit consommer de l'eau lia est-ce que ça ba wende nyoso omoni awo to benga ba afro ne ba benga ngo oyebi ke ezaka ba mbunzi ba indien to ba pakistanais mu ba ko tekisa aya somba to dona matonge ba benga ngo ni ya engolo ba so otanja wa ba congolais na ba africain ba tambula ba on ba somba bilo lia biloko ni ba otekisa ya bilo na biso ba pondu ba kwanga ba mbisa okaka matembele ngai nyonso oyo kutambuka na biso mais banani ba otekisa ngo ya ba pakistanais ba indien mais elo bela bande ko loko moko te so bande ba ya ba somba ba pesa ka mbongo ba musu ba mbuama eloko oyo esengeli bolandela ngo eloko ni congolais osala otondisa ba église zo tonda me ba biloko boye ba okoka osimba ngo te sommes on a balayé ça va toi pongi au Jésus à Koya tout vient à Dieu de balobaka on va y me tasta la kapoye mais ndenge zo sala te ba pakistanais na bakundi batondi sa makamuna bango awo biso ke to osomba mbiti okakoya osomba ngo pa pakistanais to pa mbunzi iloko ya bino soko moli wa biloko mo ba misusu e uta to ye bate bandunda misusu ba biloko misusu zo uta ba makomo bela maladi ba komo kanga manzoto omona ki o ba binga ba avesiana to ye bate ba biloko ni to ko molia ba mbiti kona ina ba congélateur na ba mbisi okakate ba mbisi ya mai ba okolisa ngo soki wapi soki na Hollande soki kuna na ba Thailand soki pa ba Chinois ba okolisa ngo na ndenge moko ya mosoto ba opesa ba ngomba kisi boye ozoka mwa soki mubandi ko motalo pasi okomi boye okomi ko kangama o kindoki ba bwakela kilo o fami kuna na kuyi ba olinga balia yo to ne to biloko bozolia yango wana esengeto na ndalika bwande ko yaka Tonton Tunde, Vicky. Moni o wa plan na biso wa koko amatemba badiloko boye kasi ko muta ta kuna muta otek omona ya normalité communauté nyonso oyo abibe na communauté azalaka ye moko apesaka ye moko asombaka biso tokomaka bato oyo tosombaka mais toproduisa eloko moko te awa tona quartier na biso moko tokomaka ba consommateur donc mbunzi pakistanais elia oteka biso na kwanga oye kuta dama yango te eza déjà bilembo donc basine eza déjà bilembo donc basine ya toza dérangé mentalement eza normal te toza consommateur na quartier na biso moko boye biso moko tozaka ba consommateur na kwanga mbunzi fo tekela biso kwanga na pondu eza normal te vie yebisa bango mais ça solo parce que ça déconne biso ne déconne pas bele kutu est-ce que c'est mtala là kwanga makemba mboma oyi mboma otambandaka na mabenge yango la tolobi boye donc boanya maele likolo ya mesa makambo oyo to ekochange kaka na participation na bino nyonso bandeko donc il faut changer mentalité bien ko tabenaki mbongo na biso ezokende wapi ezala nini pa banani po ezalaka te solo mbizo mbisa okauka pakistanais otekela ono bakubalambaka wana obatyango na nkumbwa na dictionnaire na biso pio deyaka te donc imagine kaka jamasi na biso nyonso oyo toliaka bato mosusu batekela biso après tokolobaka balani toza ya normalité makambo ezoleka awa na kati ya batonge Bruxelles partout okende lisolo kaka moko consommation kaka production eza te donc yango wana tolobi ke bwanya na maele likolo ya mesa to bana koétudier baproblème na biso ndenge nini torésoudre bacrise ya baproblème ya boye po soki tosali te donc tokotikela bana na biso héritage ya consommation kaka na monde oyo balobi au monde ya rendez-vous du donner de recevoir production eza te kaka consommation donc yango wana tobi ke non
tososola liloba yango wana mpenza liloba yango wana tokanga lisita ok malamu naolinga totambusa mwa kamera to atozwa mo walibini mo boye wamagatango ndenge ezali kata na